mobala ya escroquer ya nombo mwana de Karim bango balwaka bandimati eza fausse information bato Karim poani ya beti bale retour wana ya beta ya sikeye Stoli News TV. Stoli News TV. Abo kutande live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka mama. Voilà, bienvenue sur notre chaîne Strali News Télévision, chaîne d'actualité, chaîne de service arabe. Merci d'avoir abonné sur Strali News Télévision. Vous avez aimé, partager l'émission, vous s'abonner, vous taper émission Le Bateau Yoka. Émission Le Bateau Yoka présentée par Paul Moukendi. Moi, on a souri à Moukendi. On a on a déjà caméra, télévision, ordinateur, téléphone. Voilà, vous allez aimer, vous partager l'émission, vous s'abonner et vous allez vraiment quitter. Le long de l'émission, Le Bateau Yoka. Le Bateau Yoka, on a Bongona. Armand Mokonzi wazali bongo petit frère il y a Karim Mokonzi oyo akenda sango Karim Mokonzi la baronne Karim Mokonzi motona tembe Karim Mokonzi mami ya la Chine Karim Mokonzi autorité morale ya la Chine Karim Mokonzi nyonso ya la Chine ba chinois na ba chinoise na pesibino ba mboti bonjour bisika bozali bonsoir bon après-midi ndenge kaka ozolandela vidéo na biso voilà tokobeta masolo ya Karim Mokonzi tokobeta masolo ya live o tomonaki ndeko moko ya mobali asali kobimisa koloba yaza na ba biloko moko ba voice moko azotiaka za to yambeli bino bongo Armand Mokonzi tobeta na masolo ya makambo wana esa bino awa bokozwa délire bokozwa critique, politique, avec problème que tout est possible. Merci Nanzambe Oyabatelinga et merci na la reine Omba, la patronne Motema ya Ali Abedi na Allemagne on a complément bien merci na maman Sylvie Baena, Motema papa Guy Baena le consultant de la SAP italien et merci na mettre avec Adebo Esprit Libre Tomba avocat de Barbas et merci Lissousuna Joyce Kabika, le big Kalate, Azanabiso na Kenya depuis Paris, Mami na Pesombote, le big Kalate, aux Anabiso na Banenga Bakini, en Gamon, Naoya, pendant Oyambayo, vraiment, aux Alakitoko. Merci Nabanyon, sur l'Arabiso, Kita Matalov, Nana Bafana, les Fali, Niao, Bozatel Mebele, Mama Congo, depuis Paris, Bozatel Mebele, Ningabino Nyonso. Vraiment, ceux qui va combattre au côté à Boye, bon, mais ça n'a mis ça à et beaucoup ça là va commenter pour na ba combattre là merci Bena Dieu merci ami Ebika tant la vie Dieu merci il me remercie voilà Montréal David Montréal ingénieur Guy Mboma derrière la caméra ce que ça même langage dans fongola déjà plateau bande va dévoiler tonton Armand bonjour ouais bonjour Paulin Mukendi moi na soka ba Mukendi bonjour na ba chinois ba chinoise bonjour na Cordi Monica, bonjour na Natacha Gola, moi c'est Apembe. Natacha Gola, na famille Mokonzi Mobimba. Et puis bonjour na maman Sylvie B, bonjour na Mère Fashion, maman Sylvie Mode, pourquoi pas à toi, maman Belgique, maman la Chine, bonjour. BBC, yango. La Chine, tu peux suivre nos mamans. Talara, Kaboza et Belé sont à Bando Tanga, maman Chantal. Ngaye, le bas Gimbo, ma beaucoup de sanga nandaku, le longaï, nazoko tanandako à Karim Mokonzi, avec Armand Mokonzi. Armand Mokonzi, non quoi petit. Non quoi la petite. Aboakama, Pauline a télé maintenant nous bamona ngana aboakama. Télé David, ça me sala. Nazama koloboito hein. Nazama koloboito. Nazama la petite de bon mon angayo. Vraiment. Moni hein. Vraiment. C'était pas Puma. Na bisai bango nazana ngo 15 na ndako ya ba sorte nyonso na otindele moko. Voilà. Vous mobile hein. Bon tonton, merci tonton. Yosa des chambres de Paulin
ngaka nde na nga mbuza boy na lela momi lo wana kufa un vrai noko alela mwasi yango mona Salomon lo azaka vrai noko ala na bango tina ba concubine un vrai noko il faut za lo Salomon ba misu bazala na bango kaka ba complétaka ba misu bazala na pona plaisir ba misu bazala ya obala un vrai noko no mobala solo azala ka bongo mobala lukuta so mwasi ne akanga na noté Renaud a triché libanda te Mama landela Jona yo ke baza na kifwenende na système moko bo côté moko basibisa ye mesa. Voilà, côté moko basibisa ye mesa. Armand Mokonzi tokinde vraiment na dobisi ya makambo vandise libiso ngana yo awa. Armand Mokonzi to mona kinde kona biso ya mobali na kombo ya Mura oyo alekaki na TV pona ko sala ba live na kombo ya papa Eviki Kuli kolobake mbongo oyo ekotaki cagnotte o Karine Mokonzi asalaki na baby shower na bino après via escroquer en assemblée on ba bis mi baliza na kati ya Kinshasa yo antaki noko ba petit po yo yeba nyoswa sera bombe lote abetelo ba secret na lobby na Willeri zongela na no cop na yo po bato ba ebele ba luko na cop na yo zongela cop no so mo na kini esimbate ke ata na Djibouti Willeri ndenani Willeri ba Willeri. Comment ba Willeri? Ba Willeri parce que ndelo na katikati déjà c'est fuma ma Willeri. Ba bango Willeri talaka. Azongela cop na ye, na ke sana ba cop na ye pour ndena boy na la nata on ça les publicité trop te parce que ça Willeri. Parce que ça Willeri. Elo wa libosonga na loba problème kendi za ke non omoni Eviki Kuli. Mon beau flau tué. Salutation et puis respect mobile yaya aza yaya respect mobile yaya aza yaya respect mobile yaya escroquer yaya eza ba leçon dinde toza biso na Kinshasa boyebi tozonge to beta kan bazongisa biso na kan na carton rouge ya joueur betara match contre Ghana to sepela pe to ma balabala to sepela po boyeba ke non biso ba congolais toza to vérifier information peut to mana balabala pe to sepela et puis na yebisa bato na bi eza fausse information bato habite tozongi kan joueur na za na des cartons ko beta ndeni nini dans niveau à biso congolais pour mboka mo MCP là siko ka eviso ba mise lo mo moke bato ba ndima bango ba loka ba ndima eza faux pe archi faux eza fausse information parce que bato bazala na poto ba ebiso na zokosa ba lobelanga ba commenter salaire ba futaka bato na Suisse eza au moins x3 que bato bazala ba Belgique ba Paris ba nini eza Allemagne Suisse non ba futaka bato bien makasi ba futaka bien bato makasi et via longa ndako na ye dimanche soir pour que ndé musana ya zonga vendredi soir au moins que non 5 gars qui bossent déjà quand une personne azo se pulmoner ya kozaka ba avion na ye aller retour boke lo ba ke non bon wana ne Karine mto abimisa Karine pour ani na beti ba aller retour wana ya beta raté zambongo ajo somisa mbongo na yalingi mwasi na ya mwana sala ba kwenda futuka bongo akenda musane na Suisse nazo kosa na bazozo bango mo bayebi akenda cop ya akenda apena cop na ye ezate lo ba misusu bakoma ba cameraman bakoma ba chauffeur te ezate lo ba misusu bakoma ba cameraman bakoma ba chauffeur ba misusu bande mission na sepela ngo fo bo sentir mission trop douce trop classe ba misusu bakoma ba cameraman bakoma ba chauffeur bakoma okendo za ba na classe wana mibala baninga mibala baninga mibala ba misusu tokoyeba te Obélix ok bande na clavier bino bosaka musala est-ce que evia azana mwana na ye o ye moko mwasi azobotela ye abandoki ezoi na classe na esengo nyonso mwana na nga omona mwana nga mais abandoki yo ozoi na classe ba moment nini ba vendredi parce que ye de lundi au vendredi ana cop omona mama nde moto asala musala mais ezate lokwa ba misusu mama abimaka bekenda bakwenda vutuka ake kuna kuta na musicien mabe azonga na journaliste mabe un moko pe soki polan zaka na esprit le roi ya nga yaya to ponga so botoni Karine na yebisa bino vrai no ko ngabela so meki ka to ngala kate etokema nga benzema soki polan za ina nini laza le roi nga benzema c'est tant na kutana nango
Au moins la bio na tchaka pareil. Bon monde. Faut ta paix, évidemment parce que je suis au côté te au moins biso to ande nini. Oko ya ata piloli hein, oko beta ta ba klaxon, o sakana na ngo kaka. Pour la que non ako ochelo munote. O mona, net nga ma boya na mutu mso hotel ma bota cha munote. A o cha munote. O tembe na boyo cha munona biyo. Bani be. Eza mbala suko yoki kanga munoko na partir lelo tilobi na yoka ote. Azu pas tongi munone parce que vraiment ko azwa ma klaxon c'est na comprendre déjà tant pas vu la klaxon ba klaxon il faut klaxonner mais ça to klaxonner peut ba ti kasi ouais non klaxonaka o klaxonner pour que non asaka na ote ngatango mona mutu mo bwaza neti otali zongisa pena kiya kinoko dans les gélés nice au bendi pena wa pena na benda jibe ok ake na on système amukulu ta on abi mamukulu na kotiki jibete yo mo pena sancho bi muto yo zaka boyete nini yango sko tango loko ya na to beta na mo to mo wa mbetenge to mo wa mbokani tanto beta to na klaxonner ta na klaxonner na mono ga wa esprit mbala moko yango moni ba musicien na ba journaliste be ba saka ina sko eviki kuli na mwasi na ye avandi na momi na ye po nga pena na ko sote Karine muto love na solo na grande sœur alobi c'est tout Karine ba kokete na mobile na ba kokete Karine so alinga taka muto alinga mobile na ye mobile na nga yeyo alinga pena facilité mobile na nga yeyo so to boyani oui to boyani mobile na nga yeyo alaxi mobile na ye a vivre mobile on a besoin que de midi à 14h au gauche droite on bateau to to mona gena coffee c'est confiance à l'école to mona gena nani c'est que gena ça les gars to mona gena quand les arabiso qui ça to lingaka ko loba bongo pour que non to argumenter ba makambo na biso ba sujet na biso Karine John nga ye pour l'accès fruit ya John na ye pour l'accès fruit John to comment côté fruit na to na côté ba makambo yo isolé kana réseaux sociaux mais to moni ndeko na biso alobi la Chine bo mera ko loba c'est que la Chine attention c'est que la Chine ce qui boit makasi boya ko sala bemiso bo démartir makambo ya lobby bo contredire na ba o ba parole ya zo bimisa alobi ke maman Bokilo ya Karine na kindane na photo na église pour basambela libala ne kufa alingi kuto libala te oyebi ke non Willery azana makambo ebele oyo ye fo babongisa pole na kosenga na nyoka na nga aya ma bomemela nga na nyoka na nga bomemela nga na nyoka na nga nanu nalakisa na Willery bomemela nga na nyoka nalakisa na Willery ke non soki ameki na ocha nyoka turo na ki Willery ne wana na ocha nyoka nda akota place wana bomemela nga na nyoka na mama bakisi bo ngada bo bangisa na plateau to bangisa nyoka koti plateau voilà j'espère que non bomona déjà bomoni talisaka ya kota côté bomona nyoka na ngai aza vivant aza nini te na kocha nyoka na Willery mutu na etala akola osala le côté le padre bo bamona po makambo déjà ekomi cameraman okozwa na le padre omona bamona vanda ko le padre waaw nyoka to chondo nyoka kana Willery wana nyoka to cho nyoka maman ba nyoka lisusu le padre to sande ni poto moni ke non non comprendre pété mais bino bolingi la vérité bato balo baté point kayama biso na vérité to na nyoka comment ma vérité on a kinanga bon na nyoka siko nyoka otina na nini to cha na Willery nyoka siko nde mtu akota na Willery o mani amano bate clairement nyoka akota siko na Willery non fondal kambote te ba fondateur ko fondi makambo biso siko to lo ba réalité nyoka akota na mais dans la nande moi moi c'est le big Karine moi na azokola na cagnotte mais imaginez Karine bo le big ya papa vie à salaka ko yoka Karine asali cagnotte pour na moi na sali passe Pole mukendi so président république ayo otala yo oboya mbongo na ye jamais soki ngai arma na yo otala oboti na biso pole loko oboti zwa nini $500 ngo oboya mbongo na oboya te alors déjà oso mi pesi réponse c'est que to sauter parce que aza muto esala bien te Diego Milito na papa invité ba komboko
Moi, elle est comme les pas de Tanganga, lingi batompoka na batompoka te ça la publicité te ça la publicité te voilà Armand Mokonzi nazongelo na place wana lobaki ono bazo ça la gagnante pona nini Paulin Mukendi la Chine Karine azana la Chine na ye lokola fait rigola na ba Gaulois fali pour pa na ba Warion ba nini soki ba villageois au monde siko ngana vandi na ngaka boye na mo lokwa mama Sylvie Ben lokwa mama Mariam na Londres na mo lokwa mama Sylvie mode to mère fashion tala moi ça mundele mama Jackie abino mu Jackie na abino oh Arma nengo za boye na moni ke no lokwa Arma junior azawa na bon cha soki pap soki play soki pap line Arma tout ça est lo gagnante pour que non Armand Junior babilo côté belé alors ngana ke boya na et puis na osenga on a vu maman Jackie obaki mardi et komi mardi koyoka ndeko na biso na lobaki babengana mama Charlotte na église ya komba c'est pour elle pas maman Olang pour kaka Kofi aboka nzembo Karine Mokonzi basala na Kofi lokola Kofi aboka kiye ya ngwana babengana mama na église yo antaki mwana ya mama wana Paulin Mukendi pour les longs na sala émission na muto libanda te janvier te junior ozo ça no kaya nga la ke no ngasko na lingaka petit frère omoni tango so bavanisinga mwana batu misusu ba obima ba il est très devant nga tu sais pourquoi est-ce que maman Olangi na mi sema watikala obwaka ete attends émission même la musique pour anini ye moko Camille longola na église te déjà na pesi réponse na loba esusu c'est balongola na église te soto impossible église ya mbaka nyonso na nganga yebo abi na église ene osaki nganga ne ma église ya mbaka nyonso église eza lisanga ya bato malamu na bato mabe pour ne pas citer que kingani na bato mabe na bato malamu pour ça, à l'époque, Jésus-Christ, quand il était dans la synagogue, tu verras, il y avait des gens, bato wano la tsakeno baza mabe eza bato wano contredire message ya kinango eza mabe yemoko Jésus a la tsakeno ya mutu malamu mais bango tout baza pina kati ya synagogue alors il faut arrêter avec ces trucs là au moins que no bato bazolo bango ce sont des ignares tu connais des ignares ce sont des gens oyo leur cerveau bazo réfléchir ndenge monte mutali boma lokwa na kotanga kombote vient na moi na lingua lana aza très intelligent dès que tu mais asala ba devoir bana yista bana ISC voilà dès que tu le poses la question dans la 5e humanité na institut lingua là asala l'épisode devoir dessin voilà aza très intelligent mais bango so moni bango ba komi réfléchir bongo ezaka ba mongol bato bazaka na retard à cerveau ndé bango mo baza voilà mais tout le monde on a vu so Sarah lui a préféré qui jegolo ya mobali na ye qui ya papa Evi qui coule est-ce que Evi asalaka ala kisabiso et pas mobali na ye hein asalaka wapi ya lobi a préféré oui tondimi kasi parce que Evi asalaka son mec travaille où asa musicien so nzembo ni to yemba na po net ngana na nzembo ngana ko bando yemba ngo pe batu ba yoka na pe na krina ba nzembo ebele asala ba vocal e pa wata asala ba vocal ngakutu na cri ngakutu musicien te na cri déjà na monseigneur dango kuta sabeta ngo déjà ngako bwaka pe bwaka to te wa eza na pe sabino piste voilà wa eza na pe sabino piste pour comprendre parce que eza nango babilo tolinga netinga ela nga ndule fort et puis na lela bina ni building ton loka na kufa monseigneur dango place oza na pêche mbote mais Armand Mokonzi lelo yo Sarah kolobaki abimsaki abengaki mama Charlotte mère Mojakina bino boko yebisa biso vérité tant mambo ndaki on a vidéo motsika na réseaux sociaux Karine Mokonzi faut vidéo normale les années na zemité c'est ti auto bo na biso la Chine Karine Mokonzi na zemito ser ane na zemité akosa ne biso pour l'intango ye nani muntu tangi kombo na ngana yeba eka na kombo Obélix abota bana na ye tango azana na bazemina amona Karine jamais est-ce que Karine to bazwa ka ye ya kosala nini kosia osala ba vidéo ya zo kanga bato ba photo
est-ce que tango abotaki bana e bana mibale tata na tata hein batata bana na baza wapi atika siko faire souffrir mwana mobali ya batu apesa bana na epa batata na bango basi bakoli bakezo éducation tango ya abotaki bana na batata tata wana amona akari siko ya yo se basé na zemi ya Karine Pwandi ezala te ezala ya solo ezala ya lokuta problème na ye eza wapi akiko to plus là le bi maman Charlotte a luli caméra imaginez maman Charlotte a tiki bible a luli caméra est-ce que caméra balula ngo ah c'était maman tout le monde maman Charlotte a été bonzambe mais maman Charlotte bonzambe kiti tu sais quand osana mwana star hein tout le monde a papa Mbappé on voit maman Cristiano Ronaldo mwana star dès que mwana zo leka partout maman na ngai faza la wana c'est ne balé sa maman bino na miniature boye ça la bino bien ba collecter na miniature te comment tu okocha maman ya mutu na miniature non demande à Sarah poster na miniature parce que maman bokilo est-ce que ya za na ba maman azape na maman parce que maman na dia ko fat tellement nande maman na zara vivante à ce que bando respecter parce que il faut mutu en éducation à respecter ba maman bato Moto a mis le bac non aza intellectuel, il faut respecter ba maman bato. Tellement que non yé azaka ndenge aza pena mbujumukulu. Yama oza mungala mulu batoni. Ngana za congolais. Vrai congolais, vrai bantou. Yé pena aza mbujumukulu po aza mujibujubu. Kombo ya nani mujibujubu aza mujibujubu yango wana mo boye na nene ekola ebimisaka baluba nyonso boyebi aza pena di loa lusangu on comprendre aza bongo aza mboma aza lituma pena ye aza chokodo le se buse ya mninga mwasi ye wana ne kombo na ya mwana ya ba kombo na pesi voilà merci avant mon cause tomi la souke émission na biso et là nini bato bako retenir na passage dans la plateau na biso et loko bato bako retenir que non le 3 septembre ngarma fête na fête bo sepela déjà pour les mukendi na yela bino ba basket parce que non kende mariage na yela bino ba basket fonga benana ke nganzambe kakine makambo ifisanga ekokisami na kanisa sko na 2007 tango yebisanga ya mabaki ngunda amabaki ngunda te non il faut au moins dans chaque famille so bo moni ndeko na bino moko bo aluka beta tabala aluka sa nini bo soutenir ye bo yebi lobité OK obi ke non tomba tu nyonso baza biso nga wana kana tanya sima kendeno tala kobima bote papa zo yela boy biso sko ba éclairer na e to tele tala kobimate yo sote mira ndenga sima pour que na ke ka sa mamune biso to sepela na ngome papa zo te na lingi te mon enfant yo ebika ba papa ba soda puis mungala taka muto noko balani to peso mbote noko balani 2 mètres bala ba soda on a peso ba soda mbote 2 mètres 15 so oyo ke so acheka yo lupango mama to vandi nye na ba soso na ba mpuko na ba nini to vandi nye siko muto abongo wa to zo kimisa kaka biso to sepela yeso ga ya beta biso ba masolo yo moso to tika net dimanche bona parler moi ba jeune ndenge ezaka biso to zo seka ngana tanya asita la ta on comme star na mabino poto leki na ngama yo zaka métis pour na comprendre ko te ko ya ka pembe batu ba beba ka me ya ka pembe c'est pas même la famille pour te le voir acha comme tout le monde qui peut même la famille manazo yebisa yo batu ba yebiso batala ka batu pembe ndeni batala ngai azotala tala ngai siko ngabi to kenda bi ama okoma kote wana zala kimia na obala tango na obala na libana nga fo bina il faut que no lata tango obina pour na obina ba dansa ba bébé pour c'est néo kende boyo tala ba Karine aza so batu balobi Jésus a lobé kokisama Karine aza petite sœur à Jésus-Christ. Voilà, merci Armand Mokonzi Bambote na Baïbalandi. Là, je salue la présence de notre CG Jonathan qui vous n'a 10 amis bali meneur déjà ba garçon tout. Azalo ngai. Alors on Karim Benzema le buteur et puis le meneur de jeu. Il y a 10 amis bali. Azalo Jonathan qui vous n'a. Babiyé azalo la c'est pour les matières. Il y a solo. C'est le gars de matière. Ikuna.
c'est que makambo on est le roi matata tiko soko linyo luka ala te topi ko na mondambo akalati na ebisa yango ndezaka bongo na pesi Junior Diaso babi un bon tonton le roi ba komi na bango makambo akangisa biso to okangisa Junior Diaso likolo soutenir la Chine tane ba mo poster bana na mais la Chine bo le belo te ba maman la Chine ba benga Junior Diaso ye mo wa ebinde solo na maman mi na Canada apese mbote maman Jackie a ebinde solo la na ye siko le roi ya komi osala bongo a poster bato ba maman bato banini ye pe to olukisa ye po ye le roi komi osala bongo ye pe to olukisa ye c'est que oche toche et comment le tout plus le ba oche libaya biso pe to tindele message oche libaya toche libaya. Voilà. Merci. La Chine, mbote na bino na bosani bino te, Maman Fashion, Maman Belgique, Maman Sylvie Mode, BBC en Afrique du Sud, pourquoi pas à toi celui qu'on appelle Maman Mariam London à London baby, hein? Mary Braxton, yango, pourquoi pas à toi le 3 septembre, oncle Métro, le 3 septembre. Naza déjà le 3 septembre, toi c'est mariage à Karim. Mikolo na lata iso ba costume ba combo te, ya ba combo te, ya ba griffe te, Maman Fashion. Te. Na lata na bof alata ba mambo ya ba combo te simple kan ndinga lata ka wana ngalinga ka simplicité wana lata lokola ba allemand, lokola ba italien, asa simple mais classe. Ngape na linga ba ndolata na ngabo. Na linga merci TV Zalingo, merci na bana so bazaki libéré la nabiso na Starling News Télévision. Merci na Gaga. Balobi bon mobali moko bien, merci na Gaga, merci na DJ Anaconda. Espace la 70 vraiment bino nyonso na pesi bino bambote. Et merci na Junior Diaso, courage mon frère. Et ça m'a renvoyé YouTube et ya ka to ke na bongo to ko soutenir Tina Suka. Nga na yo mbamba kaka. Oyo ko ya même to ko ma devant ba parquet to ko bimisa ba mettre avocat au défaut to ko défaut. Maman livre déjà place à l'épisode déjà ba mettre avocat. To banga te. Maman livre ça l'épisode déjà cabinet. Nous na bonga déjà na luka déjà na ko ta contact na maman livre. Pour nous avocat au Philippe Sambela biso. Voilà, merci na bande nyonso bolinga rappeler mukindi. La Chine, ba chinoise bo s'abonner mingi na Kasa officiel TV, bo s'abonner mingi na Starling News Télévision ba chaîne bo mona pola zolika. Bo s'abonner makasi. Bo s'abonner makasi, bo partager mes émissions, bo liker vidéo et que ça la vraiment bien. Balobi kita mata love ba mbote na yo Joyce Kabika balobi kala tête aux années déjà na Kenya moko pe ba la Chine arma mokonzi moko pe ba la Chine aux na Kenya kala te mère na moko Joyce Kabika to souhaiter déjà boye malamu zelo déjà boye malamu déjà na mboka na biso. Welcome to Congo. Vraiment merci pe na nyau na peso ba mbote yanga ndeko nyau na peso mbote. Merci na noko balen bandeko to bolinga ngai mama Congo depuis Paris bandeko to bolinga pale mukendi butika la malamu ngana bino to mone bongo mbale simana invité mususu bye. Yasikeye Starling News TV. Starling News TV. Abo kutande live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka, maman.